oloba pona je na wangle ya fuka to bakeli bango ba fleur bakeli boso baleki batu nyonso na mijo na ngola baleki mutu tu na ngola baleki mutu tu wana nani wangle na je baleki batu nyonso na ngola baleki ba mise nyonso na ngola la vidéo de vitesse tala héritier mi na portugais sikoyo tala kaka héritier watala ka yemi na portugais tala kaka donc ça veut dire que alakisi que grandeur na été donc on a bien que l'artiste intelligent la vidéo de vitesse et puis déjà goga bien au moni texte ya nzembo wana ka c'est déjà dans ma pe goga nga yemba te super 10 sur 10 mudazo contrôler mokila chevu na kata nzembo ezaneli mudazo contrôler monde a chevu na kata nzembo ezaneli héritier watanabe la vidéo de vitesse voilà c'est la pardon voilà c'est la pardon la vidéo de vitesse mutu aza na wata yeshua te eza lokwa mutu aza lokwa na jésus nini koza na mutu eza lokwa na jésus le bana rolo bana wangle ya kuza na je la vidéo de vitesse wangle ayemi bien boka refrain après deux ans sima boka refrain dia ayemi bien des gars lingala ka wangle Jay Emmanuel na wata bagabu Nicolo Yamabe la vidéo de vitesse até agora será o melhor single desse ano em África. I so glad to say, eu acompanho o trabalho do princípio ao fim e posso confirmar que é o melhor de África 2022. la vidéo de vitesse la polka de ratarate namto la polka mta simbi mandoki na Congo pina kata ngola partout na monde polka mta simbi mandoki jem ta simba bona simandoki bango to siba silati banani bango nyonso siba sila otanga na nani na Congo na leki na succès tanga moko la vidéo de vitesse que appoyer na ba no bouche talent auto benga na portrait ba nouveau talent ba nouveau talent pas d'expérience ba yambi expérience héritier yango moni nzembo wana petit bongo o boyi boyoka mike wana mais boye bango esa assisté la vidéo de vitesse auto se eloko moko be a monde entier gagné ozalaka wana eza na ndenge ki pasteur au bénir bana judaïsme na juif noir na occultiste au bénir bango bango makambo na mutu na kabbaliste on appelle ce qu'on appelle un service cabal, initiation à cabal. La vidéo de vitesse. Mutute atanga. Atanga classe. Yene ngazana to komele anglais liemba. Classe mutu. Azalo wa bisengi ana te baloba na da te. Mwana minwe ye bongote. La vidéo de vitesse. Comment m'amda sur le jardin? Le Mzaleki va tout na Congo. La musique congolaise tout partout Mzaleki va. Félicitations à Jay. Bravo à Emile Zogo. Félicitations à Wangle à Kuza. À toi la boulot avec la Pulga. Déjà donc Jay Licolo. La vidéo de vitesse. Coup de chapeau à Wangle à Kuza et Jay Emmanuel. Bisomoto Zana toko tindika lisusu. Promotion ane kende bien taka wata pasa ida modode. Plein aux hommes on a la koga lobaki. Biso bena ta se pa lobi. Ma paix. Ma paix. La vidéo de vitesse. Mon anglais. A mon don avec télévision. Maman n'a pas de télévision. Il y a des camarades, il y a des collègues, il y a des yaya. Quand tu fouilles. Donc Asili, Abimi. Après tout ça on a la vidéo de vitesse. Ah bitumba to wenda ndule so bitumba te. So ndule so bitumba te. Baba to bunda. So mda bunda, c'est comme la sous la silite. So mda bunda, bumisa bunda, bunda papa, c'est succès comme la sous.
asili misako bunda seke succès comme na suka soki misamo bunda seke asili wana ngwana soki misamo bunda na balabala ngo bunda pamba seke asili mais baozo bunda bunda basila ti David Ewe vitesse je manene wangle yakuza na on se boka ke ba sala o bazali succès o ba okoma nango epesa bango intelligence na humilité na professionnalisme parce que David Ewe vitesse na wangle na je bon déjà bana talent wata baxel bango visibilité na kilo ponse mwe zama pesa bango sur inspiration kala goga yemi na portugais na belle voix na o kitisaka tambe kanda donc chanson na biso Raina 10 sur 10. Ce soir de l'artiste Wagner Yakuza. Mr. Moura ce soir, Wagner Yakuza et Jay Manuel. Bakoti, 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 Zambo, Bakoti. Bakoti, 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 Zambo. L'artiste est là ce soir, il est là ce soir, Jay Manuel. Jamais il ne s'est jamais vu de Jay Manuel ce soir, Jay Manuel. Le premier artiste Ayem de Saïdité au temps de la Portugais. Elle est Jay Manuel. Ayem de Singo de la Portugais. D'abord, on a tourné la MC Yaya. On a les gars qui sont ah non. Fou la loi de la Portugais. Portugais m'a rappelé. Carles, c'est pas Carles, c'est pas s'il te plaît. Carles, c'est pas Jay Manuel, c'est jamais vu de ce soir de l'autre, Wagner Yakuza. Wagner Yakuza. Bonsoir ce soir. Carles, c'est pas ce soir, Jay Manuel, artiste accompagné de Wagner Yakuza. Président de Zika Mouchkova.
Le sénateur parle de nous. Matambo, il est là. Nous aussi côté de nous. Nous tu n'as pas dit mais les arayo. Est-ce que ma rapporte ta position est solo bon sandoka. Zando. Na rapporte ta position na yoko sabati. Nous on a la vérité. Nous aussi côté de nous. Écoutez na batuana. Est-ce que Matambo est solo? Vous avez la vérité. Non, le gars lui remis c'est le moment est solo. Wembe masola balabala donc makamnyo sezo sala malelo eza pona ba mibalo donc naza bongo na katikati ya Che Emmanuel na Wangle Yakuza mungoro batsankoro donc bango mibale bango lelo Wangle bonoit honnête David de Wembe. Santé mon frère. Artiste Nsembo bato bazelaki lelo bimi. C'est nous yo mon. Maman na fait ça saranate donc on a rempli les 5 saranate. Donc mais habité les gars d'un examen d'état. Ah bon? Oui. Comme ça on va tama ele makasi. Atama ele fort. Tout bien aller mais c'est les chanteurs là pas maté. Hérité watana. Atama ele makasi. Makasi. Ah bon? Oh. Boyo kinda mi portugais. Ça va dans Angola. Atangela portugais. Hérité watana be congolais tout fait. Ayembi bien na portugais et texte ya yemoko. Imaginez donc on a évité donc on m'a pas tellement la non na misipé ce que dans la fanatique hérité watana be ngamono wanga mais c'est les chanteurs oui bohemba oko loba nini na ba fan nyonso o balinga Wangle Yakuza pour le minute wa featuring na wata donc là on le bagarre ba fanatique na ngai merci vraiment merci confiance au pesa ngai travail yango emonani donc to kanga maboko te na bige bo pesa biso confiance on a to travailler dur et hérité watana ba pesa biso lumière a fongoli sur la porte na bige après oyo ba projet miné na pesa sur zoya na ba système super miné l'auto ebi donc na évité donc merci vraiment ba fanatique bo conseiller ko pesa biso confiance et bolandara biso bisika nyonso to zalara na lolenge nyonso to partager message na biso envers bino na ba musique na biso donc merci vraiment le bibo pesa bango confiance le baloba mingi te o pema mose na pesika mbote na le sénateur Paulo Tudilu na boss na biso l'éternel boss le boss en valage boss à belle maya et na ye moko goga hérité watana bi en plus la vie de mo confond looking donc ba je ko douter Che Emmanuel batu nyonso ba ye pona yo lelo single no bimi obo salina goga na Wangle Yakuza selon yo lelo banyo ko na batu nyonso ba otala yo bo yambango kaka bo yambango bozala décider bo sepela makasi eyinda na TikTok eyinda na YouTube eyinda na ba Facebook bao balingi balanda ngai bokolanda ngai na page na Facebook Che Emmanuel na Instagram bakoteni so bokuta ngai boyamba miziko eza succès ne tozo sola lelo yo moko be marqué jour oyo après quelques années oluka ngai olakisi nga vidéo après tosoli biloko mosusu
Bambote pas David de Fola. Zoua Baby. Boss Abel Maya. Et pas, Bazé Belé. Merci beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas.
bafan nyonso ya Luanda, bafan nyonso ya Congo, mokili mobimba oyo boolanda biso. Artiste J Emmanuel Wanglais Yakuza Gogan Wata vie na bango. Asali kaka mo elo mo boye na bapeti na ye ndenge ezalaka kaka na cadre ya musique na ndenge ya Luanda awa. Bon, eza musique mo boye eza simple comme bonjour mais eza kitoko. Tomeka mpe koyoka yango topesa yango mpena temps toyoka yango tocomprendre oyo ni baartiste balobi. Eza elo mo boye yo sepeli nango. Donc koloba kutu ya mingi ya koloba eza te eza elo mo eza kitoko makasi. Ata yo mo David oyembe so oyoki yango mpe bapeti o taka toyembisi Wata na portugais. C'est la toute première fois artiste est mort boy dans son année boy mais va émisser langue mort boy. Ata yo mo amo fond ba pecho ba maeli. To côté lo mo boy ça la rater na musique mais to côté chango. Yeah, c'est ça. Le lobanini oro lobana J na Wanglais Yakuza. Ouais, J na Wanglais Yakuza nga pona nga ba masa na nga courage belé félicitations pour le bonne to banda kango. E banda le ba 26 mais le tala bolo tala plein scène. Donc félicitations ba courage belé musala liboso ba. Lelo eza sortie officielle ya Raïa oyo Héritier Watanabe bayembina J Emmanuel na Wanglais Yakuza. Selon yo yoki ondeli. Parce que donc betelo wa boye eza nzaka te. Eza penali panangu bate olie kaka. Olali na melima te. Eza penali fo vanda olala ba voter pour sa leader. Bayembi bien. Ayembi loko mo boye na olobake première fois. Na yo ke loko boye na ba misana so balega batikala oyema ba niveau boye te. Merci pour na Wata ve na nga millionnaire. Aza nenga bakina nenga ba fitiri ngo ba witi ko beta et ça linga pe sous chat parce que tozo mona bandeko na biso na ye do toza même moral. David Wembe na masola balabala tozo tamusa micro Raïa ebimi lelo. Héritier Watanabe bayembi na J Emmanuel na Wanglais Yakuza selon yo. OK on ndeni 100%. Réussi. Wata yembi na portugais na zate. Ah bon? Les gars. Wanglais yembi bien. Boga refrain. Après de zonga sima, boga refrain. J'ai aimé bien. Les gars. Lingala yaka Wanglais, J Emmanuel. Na Wata baga boy. Likolo. Yamabe. Mon bon abango. Donc, je souhaitais que bonheur, que du bonheur, boroyo, ba succès belé quoi. Les singani naza awa. Na bon J Emmanuel Wanglais Yakuza. Héritier Watanabe donc travail ça mi o ne ça mate ne ça la mate po héritier po yo yemba lingana na français apoyi to la na silo ti désert na silo abi lingala na yemba da lingala trop funemba portugais communauté musuba ko ngai donc ba congolais communauté na biso nyoso o balinga Wata na balinga ba Wanglais Yakuza na J Emmanuel bozo matan yo ka single oyo bo sepela. David Wembe na sabongo na présence ya président des Zika Bushkom. Eza sortie officielle ya Raïa. Oyo Héritier Watanabe ayembi na J na Wanglais Yakuza. Donc le président deuxième doit représenter Héritier pour le long tempo ebimi. Président des Zika bonne nuit. Bonne nuit, bonsoir. Bonne santé. Je me un temps. Oza un temps ça j'ai bien vu nous pour Otikina. La Polga, avec Daniel Massaro. La sortie officielle ya Raïa oyo Héritier Watanabe ayemina J na Wanglais Yakuza. Oyo ki ono ndereni. En tout cas, la Polga derrière la Walda, la Polga derrière la raté. Même la Polga mta Simi Mandoki na Congo, puis na Katangola partout dans le monde. Pour comme da simi mandot. J'aime da simi bon as mandot. Bango to spasila. Banan. Bango nyo to spasila. Autant na ngana. Na Congo na lege na succès. Tanga mo ko le. Na Congo mo da se o le jaja. Aya. Le jaja legi ba tout na Congo. Ba mise congolais tout partout na legi ba. Félicitations à J. Bravo à Emile Togo. Félicitations à Wanglais Yakuza. En tout cas la boulot avec la Polga, déjà donc, quel colo, en tout cas, Mahamoudo bien, félicitations. Et le go, en tout cas, il est bête à Maras. Comment on est nini? Héritier est mis la portugais. La Polga, Adam Maele, deux oreilles. Il y a un mobile, il y a un choix. Ah, ben, il y a un mois cité, mobile à moi cité. Il y a un choix. So, Kenebake, il doit Kenel, on peut aller à Nerbe de Terraille.
Donc ma moto l'équipe bien tu rap et passe n'était pas au début. Je me demande à refoulé ba. Donc baza tinasé parce qu'on va directement tout dans mon toile. Merci beaucoup n'apporte à Belma. Apporte à Belma très 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 fort. Merci beaucoup à Tché Balek Poua à 100%. Apporte à Belma en tout cas. Merci beaucoup. C'est la terre par aujourd'hui le peu merci à Tché Poua. Je me prête à pas là. Et puis la reste à nous les passer Poua. La team Wada tout on a il y a un deuxième bimi en tout cas single et bien. Pour nous sommes dans Tchaka la team dans Tchaka la route à la Mukenge. Kaléate. Ah bitumba to wada ndule so bitumba te. So ndule so bitumba te. Baba to bunda. So mda bunda c'est comme la sous asili. So mda mda bumisa mo bunda bunda papa c'est succès comme la sous asili. Ça bunda c'est succès comme la suka. So mda mo bunda c'est asili. Wana ngwana. So mda mo bunda na barabara mo bunda papa c'est asili. Baba mais baba zo bunda bunda basilati. Na mso bunda basili. Je suis allé Richard Mahabituma, Richard Ndoulé. La petite beauté, la porte à Belmaya, la porte à Belmaya très très fort. Richard Watanabe la Polga. Richard Watanabe la Polga, la petite beauté. La petite beauté de la famille la Tili, tout Angola. La petite beauté de la masse de Sos Alberto, dans cette année. Espoir, on dira sur les bébés. Dans les coulées l'amboka, la petite beauté, musée les petits. La petite beauté, surtout mon sa toile. La petite beauté, la madame Nangaï, Niket Sola. La petite beauté, la Paris. À tout cas, tout ça, on ne pas si la terre parle aujourd'hui. Tokeke, ni Tongo. Bato a moli d'anoke, bango bemgo, misala bango yemba la mutu ba ya bakoka. C'est ça ko. Pour Angola, après héritier, namona na resta monte. Namona na mutu wata pour na pesa loka biso net na tanga na. David Wembe na za bongo na présence bongo ya le sénateur Paulo Tudilo. Asana bakombe belé, juif noir, l'homme le plus suspect de la ville, les cavaliers de béton. Mais ça c'est bon. Aouti Dubaï. Aouti Dubaï mais moi exclusivité kala bingité ya masola Dubaï. Non mais ta masola basala. Bagalité na toye bango. Le sénateur Bonoit. Shalom Angola, shalom. David Wembe, masolo ya balabala. Mugoni me mangana balabala veto solo. Kalami n'était pas au Dubaï. Na on lelo eza sortie officielle ya Rain ya Nzembo oyo. Goga. Les produits Goga. Yo te produit yango. On a fiche. Dans la fiche, tout le 20 présente Rain a produit héritier Watanabe. J. Manuel na Wangle Yakuza na Chibo Basalio Raïnia, c'est tout dit le 20. Producteur c'est tout dit le 20. Producteur Paulo T, maison tout dit le 20. Selon Yomo Retake producteur, Oyo qui a ngondegeni, Raïnia, Oyo qui a ngondegeni. Même wana to bandiango, bande bandiko salama. Ne hérité do komango. Nanenga yembiango. Nanenga lobi portugais wana lobi wana. Talaga héritier mina portugais. Sikoyo. Talaga. Talaga. Donc cela veut dire que à la question qui grandeur n'a été. Donc on a bien que l'artiste intelligent. Rien à mboka poni mission munene n'était sala na yemzembo. A poni ka mission a beta qui na yé na fiti na concert na yé. On va lever les rideaux. Mais tout na nini. Et toucher un bagage héritier. Abina un sénateur. Ba mission de beta lever les rideaux pendant ngai ba kenda raté. Ba c'est la galère la beta la benga on a pris un travail. Dans la printemps bango escapé la salaki. La salaki cohésion wana ya wana. On a bien placé pendant toutes nos questions. Batu mingi ba murmurer sigango. Niveau nini oyo wangle azanango, niveau nini oyo dia azanango po ba koma na niveau ba na featuring na Héritier Watanabe. Ezaka te bino po bosawana, botemo maloba to ezaka musique penda. On a lobby les bandelites. Que appoyer na ba no gauche talentus. O to benga na portrait ba nouveau talent. Ba nouveau talent. Oui. Pas d'expérience. Ba yambi expérience héritier. Yango moni nzembo wana petit bongo, o boyi boyi ka mike wana. Mais boyi bango que ça succès. Parce que lelo, ba ki ba c'est bel américain. Eminem. Pourquoi ba Eminem lelo o te ki wapi? Pas 50 Cent.
bautaka wapi leo totala boye Jemanen leo totala boye Wangle Yakuza lobi mpe baona baniveau wana bayimbi na grand artiste parmi ba numéro 1 ya Congo démocratique héritier aza wana ayimbi na bango ayimbi internationalement et bon pourquoi pas bandi moto atiango na page na ye bato bakoyeba mpe baoni cela veut dire bana bakei bakei otosala eloko moko a monde entier gagné ozalaka wana eza na ndenge aki pasteur obénir judaïsme na la juif noir na occultiste obéni bango bango makambo na moto na kabbaliste oyo napesi bango na service kabal initiation ya kabal oyo esalami wana kaka ngamu na yebi yango bakokango oyo bango me bazwi yango deva babi bakokango siko esenga bango bakokango natunaki bango boliboma mokili na mokongo babi pato nimdo ma mokili na mokongo kena pesi ma mokili na mokongo bamemati siko moto ela alobi ke nakokongo memango ebonga mpe ntango nakendaki batunanga mpe question bazwi yango bazwi yango akosona babala nalobi bazwi yango bomoni lakisi yango bazwi yango de wana pene nalakisi penake no yango wana ebomona mikolo koya bana omibana emokola bapeti na yo Jemanen Wangle Yakuza naokisa bango keno bazala oyo bazali succès oyo bakokoma nango epesa bango intelligence na humilité na professionnalisme parce que nzela oyo bakoti malade eza wana jalousie eza wana na batentation na batake eza wana bada couvert na judaïsme bada couvert na kabbalisme. Cela veut dire que les raisons keno bakende banisala lelo eza sortie officielle ya rangi ya nzembo oyo watana bayembi na je na Wangle Yakuza selon yo sorango ekeno ndeni sore ekende bien po anini moto amboko de aselema amuna nyonso kolia komela ofele tamboko nani apôtre Abelma yo yebi te Abelma ya aselema amuna nyonso ofele siko na bien yo oza na wana bavie te bakoselema amboyo mwana bandali oza baya te baselema ambo wana eloko te nzembo wana rangi ya oyoki yango ndeni yo yoki yango te eza somo ya mabe héritier ayembi na portugais mutu te atanga koka atanga classe ye ndenge azala na tokomeli anglais ya luyemba classe mutu aza lokwa bisengi yana te baloba nananadadada te mwana minwe ye bongo te liloba nini okoloba mpo na je na Wangle Yakuza tobwakeli bango bafleur bakei liboso baleki bato nyonso na miso na ngola baleki mutu tu na ngola baleki mutu tu wana nani Wangle na je baleki bato nyonso na ngola nyonso na ngola yo moko oyebi nde ezalaka se wata yemberataka te se wata yemberataka te oyebi serata banda maison mère banda wengu yoyebi histoire yo nakobetela ko te ate na ngola na lwanda yo bakome promotion na collègue na yo kongo te collègue na oyebi ye na bravo bo bacollègue donc bolengi bato tout po baye siko babana na biso wa papa nga ayebi na mboka ngola na kote lono motema ya louis vérité esina poso je na Wangle Yakuza abeti na wata fisiri liloba nini okoloba mpona po wata deja aza baniveau Wangle nde aza wana timba topesaka mwa mpufu po wata naboka sa plake moto baksa aza te moni Wangle aa moto oyo azwi bénédiction mama na bota ya bénédiction ya bacamarade ya bacolère ya bayaya po atafuli ye donc asili abimi apesi biso na mboko bato yanga mbote bato nyonso yanga eza désir avec quelqu'un asalaka baza fortuna wata aza wana belarus eza koya wata toujours sino molisi na bosani te yanga ya ntima ya palais tambola matabe ya bonoy rangi ebimi lelo héritier watanabe ayembi na je na Wangle Yakuza selon yo oyoki yango ndeni wata a succès wata a succès omwana makambo nyonso nde ekele te oza video weni yo moko oyokaka na yo ayembi bien oni boye
Mutu azana wata yeshua te. Eza kwa mutu azana kwa na Jésus. Mutu azana wata nini? Kozana wata azana kwa na Jésus. Ah. Yelo bana ngolo bana wangle yakuza na je. Musa malamu. Yakuza petit frère. Maloba yano yangoyo. Nzamba poma yo. Mabatela yo shalom. Okeni boso. De la part de ta sœur, grande sœur Sylvie Matabela Kadima Mombo. Na peso ba bonne chance la vie na yo. Onyo sa kotelemela temeli nzambe. Bango nyonso mi ba ye muto kotelemela bango temeli Dieu. Le succès okene. Okita kasena wane. Mabe makila kasena sala makambo. Hérité Watanabe Feed. J. Manuel na wangle yakuza. Papa Monyogole. Bonne nuit. Bonne nuit David Ewende. Yoki déjà ya oyo. Hérité Watanabe. Ouais, exactement. Na yo kango da. Regardez. Et puis déjà Goga bien. Au moni texte ya nzembo wana ka c'est déjà là il m'a fait Goga no yemba te. Super 10 sur 10. Mudazo contrôler mo kila chevu na kata nzembo ezane. Mudazo contrôler monde. A chevu na kata nzembo ezane. Hérité Watanabe. Hérité Watanabe. C'est clair et net. Bon, déjà, on a talent. Wata Baxel Bango, physique na kilo. Ça m'appelle ça Bango sur inspiration. Talent Goga aimé na portugais. Na belle voix na eux qui tisara. Kanda. Donc, chanson na biso Raina 10 sur 10. Coup de chapeau na Wangler Yakuza et Jay Emmanuel. Bisomo tozana toko tindika lisusu promotion ane kende bietaka wata pesa ida modo de plein ozomona oza koga lobaki bisomo na se pa lobby mabe osali mabe bamote na batutu na pesi fe na ngati adi bulamani les jeunes acheteurs de diamants bamote Juma Kebe boss live bientôt na zo na boss na ngai ba joyeux anniversaire déjà na mère na nga Mado Juma azo fêter déjà les deux awa. Comme tu contrôles le monde. Ah, la poulga, mettre plein calé. Souffre chant, les deux jeunes banana talent, sauf à une chance au Kangamana Toto. On soit ébélé sur la chance. On soit sur un plus. Wangler il a dit, au rôle de pour na bango. Pour bango basa ba nouveau talent. Bon, plusieurs vraiment, on a le rôle la pour na bango ça. Chance au bas déjà na Totorina. Et là déjà pas na bango déjà fumou déjà ba opportunité na bango belé. Donc il y a des bonnes chances na bango, plusieurs chances na bango va évoluer, va continuer, va ça la oser soumis, c'est important. Ouais, bah moi t'as un plaisir à trop en direct de London, j'ai pris Saint-Pangui, les Lions de la Sape, n'a vu que les 11 euros frappés bango direct. Donc Jimmy, le roi de Discord. Trop plaisir à toi, tu viens d'arraner dans le bar, la team what? Até agora será o melhor single desse ano em África. I so God say, eu acompanho o trabalho do princípio ao fim e posso confirmar que é o melhor de África 2022. Foi a melhor coisa que Angola e o Congo poderiam ter em 2022. Agradecemos, J. Manuel, David Defo, Label Maia, tamo junto.